message oyo eza mpona moto moko aza na relation actuellement bozoleka na baattaque spirituelle na relation na bino bato baza bapusa basepare bino nzambe abene yebisa yo relation na yo moto akosepare yango aza te parce que relation na yo eza lien spirituel moto moko okoki kosepare yo na mobali na yo te yo na mwasi na yo te parce que libala na bino eza spirituel soki okoki na message oyo ezali mpona bacouple marié bato babalana depuis longtemps baza na bana baza na kati ya famille nazokanza mazobisa ngai relation na yo to mobali na yo to mwasi na yo moto akoki kosepare bino aza te parce que boza destiné à kozala ensemble boza destiné bozala ensemble eza ndenge nzambe planifiaki na monde molimo motu moko te akoki kokabula na mwasi na yo ni na mobali na yo nzambe azobisa ngai oyo ya yo eza ya yo mais ça dépend de bato baza na couple actuellement fiancé marié ou relation amoureuse voilà nzambe abi moto akoki kokabula bino aza te eza relation basée na spiritualité depuis naissance na bino message ali message ya nzambe soki oza na relation amoureuse toza na relation moko sini ke message eza ya yo boti koswana actuellement bozolobana te bozosola pe te bozala contact moko te azobenga yo te yo mpe ozobenga ye te moto na ndenge na ye moto aki mpe ndenge aza te mais na kati mitema na bino boza na basusi boza na bolingo voilà wana ezali signe ya mibale olotaki na ndoto boza ensemble to aye kotala yo to bozosolola voilà wana ezali basigne ke message eza ya yo olotaki pavalaki sur alliance to abali yo to olotaki boboti bana boza ensemble bozoseka boza ini wana ezali basigne ke message ezali message na yo nzambe alobeli yebisa yo ke mobali na azozonga to mwasi na azozonga boza ini pour la vie mokoma paka soki message eza mpona yo tia j'aime et comment je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Je suis la prophétesse clairvoyante. Je suis voyante, clairvoyante de l'Éternel. Je vois dans le monde spirituel et j'écoute aussi spirituellement. Le Seigneur m'envoie de donner des messages de révélation pour les gens. Si tu es tombé dans cette vidéo, c'est que message est pour nous. Dans le lapin, Jésus-Christ. Amen. Merci.